Bonjour. Bandeko, n'otanga binoka ba ma fingologue, hein? Ba ma fingologue ba yako finganga. L'or oyo kombo na ye l'or soki diamant soki nani. Yo mama, yo mwana mwasi oyo aniyaka nanu awa zwa ebonga na page na yo moko fanda oyo kangai bien. Tia le culot d'insulter ton aîné. Tu lui arrives même pas à la cheville. Laisse-moi t'expliquer. Yo mutoza lokola mandona o décora ndaku lokola banganga. Olata tellement mabe que tu me donnes mal à la tête. En te regardant salana nu ata neti basenji mususu basalaka. Bakoti na magasin ya Versace batangi mbongo. Babimi na pake pona ndima yo kokende kosomba bilamba ba mouchoir te somba penza elamba ola totala yo nzoto mobimba kobanda mututi na ndaku kopi na kopi yo penza na kokende kotika ba video na yo. Excuse-moi. Comme ça. Yo penza na kokende kotika ba video na yo epa yambila. Yo penza na kokende kotika ba video no epa yambila. Bamona la reine de contrefaçon oyo balukaka makelele ebele en disant mutu. On dirait mutu ya malonga. Soki olingi koswa na yaka na français po nanga na swa na kanalingala te. Au lieu de battre les tambours sur quelqu'un et sur l'autre, comment l'autre histoire, que tu ne connais pas les tenants et les aboutissants, les réseaux sociaux vous a fait désorienter, des humanités, tellement venir insulter une maman comme ça, on est où là? En tout cas, Nzambe, merci pour ayeba qui so qui appelle ça qui au botende. Batu ba melaka mai te kaka elongi oyo eza lokola et pardon lisumu na boyi wana l'or et puis na silumbu et déjà osumu kaki yaya l'or rare 10,55 l'or là 10,55 nasi tellement mama limbisanga Nzambe limbisa mwana mwasi oyo asukisaka nga motema ti ekomi mukuse nasi aseki kie atubanga pena linga mutasuka motema boye akoma penya tina suka omeso osuki motema boye ndesko nga na sepelaka parce que tango yo penya l'or rare na yebi kombo no déjà esi nazwaki yo déjà tango yo fingi be natali yo na Google natali na miyoki mawa natali pe na miyoki mawa na lobi o penya ko e bebe penya mongando na lata contrefaçon plutôt yo lata ngwanzu ndako nanga na tinda bandi yango na lipapa na tapis na rideau na caleçon na soutien bilamba ko lata kutu te ba rideau na bambeto mais maman na leki yo parce que yo ndo tchaka masoko na kiti olandinga. Vous comprenez? Ebele baleli le on a vidéo. Ebele, c'est un ami ma métro, c'est là.